faire la musique ne wa bien là par exemple plutôt bah chana beta la boîte noire mais fallait siko soko que la power ko ça le cas hein premier album il y a faire ils allaient que non bah tu vas dans la besoin bah yo ka faire c'est un musicien OK à la talent extraordinaire. Mais le lot, effectivement, on a opé ça nzambe lokumu, nenge fali alongo va kofi. Que non fanatique moko pe ya musicien mususu pa ya lobi na to ça la débat. Ah kokate pourquoi? Parce que ngai sigo na yebi banzembo ba leader na bango. Donc tant analyser on a okangana yimoko. Alda. Voilà, merci beaucoup, Bana Congo, merci. Bandeko tout bozolanda biso partout à travers le monde. Nabi que Congo Mobimba, toza vraiment na matanga ya papa Lutumba o auti côté kabiso, vraiment eza participer mawa. Ko perdre pe baba oba minene ya mboka na biso. Lelo pe ko tokosola mwa masola mwa muke tokobeta pe mingi masolo o etali musique na biso ya 5e génération tokosola ngo musique yango ezokende koma totalaka époque ya ba papa Lutumba vraiment basalaka ba œuvre kitoko ba œuvre o papa Shegalo baka artiste et musicien il faut ko beta musique eza pena na âme OK génération en génération batu bakoyoka yango bakolemba te ndenge tozomona papa na biso Lutumba atiki biso mekotala banzembo oyo ya composa oyo ya yembisa ba artiste et musicien en tout cas banzembo wana vraiment ezopesa batu lelo ba chair de poule. Alors pour la critique ndenge bandeko mususu pe ba lobby ba artiste et musicien ya 5e génération bazo sala musala comme il se doit te tozomona ba musique ezobima album ebima lelo et ça kaka succès après 5 mois 6 mois une année succès sili na banzembo batu babosani na sola na analyste spécialiste il y a 5e génération auto solana to sala vraiment émission oyo bolandango du début à la fin beaucoup soit vraiment moi ba mayele muke na ebité analyste spécialiste na biso a se présenter na nos devant bino batu bozolanda biso. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir Ken Piana Makizembi. Boni. Ouais, qui m'est allé, nous avons la santé normale, calme. Est-ce que qui se présenter devant bande cognos sur Bazolanda bis? Oui, bon, on a comme on a une élite supérieure, mais comme on a eu trésor, ndongi et puis bon, bateau va y sur le monde et puis on a vraiment mélomane et puis fanatique, il y a musique, surtout il y a des jeunes au framing dans la 5e génération. Nakobengo mingi na komboka ya trésor toza na moment ya mawa na habité par rapport ya liwande kona so papa Lutumba et mon awe kozani na vatokota na mission na biso. Bon moni pour na papa Lutumba ya za papa moko asalaki trop na musique donc lelo ce que moni ba papa Lutumba ndenge batiki mokili boy atiki mokili avec ba tendance moko accompli moko ba que non na silisi mission on a qui na musique na mokili maintenant c'est au jeune
oyo bazalelo ba megampe ko continuer la mission on a basala beaucoup plus que ngai donc comment on a disparition à papa Lutumba Simaro nandenge pe makamango lekani vraiment effectivement et l'accident qui azaki grand moro oyo ki asaki ba moment moko très très spécial na niveau ya Congo puisque ba œuvre na eza le moto ko tanga te parce que to tanga ba œuvre papa Lutumba Simaro eza plus de 1000 œuvres watiki mais ba chef d'œuvre parmi ba 1000 wana gros même ba 600 puisque nzembo mabe ya papa Lutumba eza été donc eza vraiment tout ça triste ya romona papa Lutumba ninga tiki biso vraiment franchement c'est quelque chose un peu triste bon eza nzambe mo mto sala mona et puis bon sali que papa Lutumba atika biso bon de rendre grâce mais le moto singara na l'état ndenge ba zupe charge matanga na ya papa Lutumba ba mais mango ti na ndemo ya bien puisque aza moto asali trop pour ngai en tant que un peu historien aussi na ko lobaki non papa Lutumba ba œuvre o ya papa Lutumba personnellement cause dans la œuvre ko le quand même Luambo voilà donc moto contredire na date puisque a coma trop génération depuis 1958 jusqu'aujourd'hui jeune mort au bateke oh non à côté papa Lutumba poizo to chante leur mot beaucoup parole azate donc c'est quelqu'un qui a salami la musique na biso et puis to souhaiter que ba amener et puis malakimia tout ça alors to ko benga papa Lutumba azala comme bibliothèque ya musique na biso mboka. Oui, effectivement, il y a une bibliothèque de musique en Boga, puisque aujourd'hui, on a un Zembolora, on a un Zembolora, au Benito, jeune tout à Kola Lango, on a un Zembolora, Maya, Kitikola. Donc, au moins que Babiloko, oh, thème, oh, on a beaucoup plus qu'exploiter dans Zembola, et ça différent dans Zembola. Même, on a expliqué à l'époque, tant que Lutumba Simaro, qui ne pas Luambo Makiadi, Luambo azaki même na comment il a danger puisque ba composition ya Lutumba Simaro et ba beaucoup plus que ça l'impact na entrée ya Lutumba Simaro pas Luambo Makiadi mais Luambo mona que danger zali donc si tel est le cas na ba robeta ba nzembo na ngamo na concert que na beta ya Lutumba puisque bato de ba ndeko capter message Lutumba na ko yema ba chana e au départ ya carrière na e donc yango mona que non azaki mutu trop inspiré mais inspiration ya papa Lutumba et uta beaucoup plus na guitare puisque il y a qui initié na un groupe un guitariste équatorien ada moto équateur donc bango bazo sala beaucoup plus bazo beta guitare sous forme ya zebola exotisme donc so moto kufi badana na système bazo sala ko yembela moto na va kundaye bazo benga ngo ba système ba benga ngo exotisme donc bato ba yebi ba sango ba sala mamola bango ba terme exotisme donc akena ko inspiré par un guitariste wana Kalonji ndazo ki style na mais bazo benga style na zebola donc zebola ça veut dire en français à posséder et puis aya ba na ko betela sous forme ya style wana et puis style wana so zo betela o betela en guitare ozala beaucoup plus inspiré que ozala un peu limiter la inspiration ya moni papa Lutumba a constaté que ta mingi na kokoma donc ba ozala so fandi air moko zo mona ga simi guitare ada vraiment beaucoup plus que composer et puis ko tia ba terme koki na banzembo ya moni ezaki vraiment impact pour nae c'est quelqu'un qui a sali trop la musique ya biso Congo voilà parmi banzembo tangi to moni otangi penzembo maya o lelo etangi sarabato ma misu ba parole ni no retena ya makasi na kati nzembo. Bon, la parole est belle, la parole place à Imba qui non. Akenda bongo tale la soki asiliki abunga kanzela enda koteka siye komi le longa la lobae toyoka la kabongo te donc il y a la place moi que ano e mango sous forme mélancolique on sentir que motabino bolingo tozala bolingo tozala mosila na ndako malgré matata bitumba zuwa so mo sa kei asiliki kei par exemple pas parana e to bande ko expliquer matata tozala na ndako or abunga nzela ndako te mais lelo comment mon tutuzana yi lelo ake mais poison ngazo zonga te do abunga nzela ndako et puis ba parole muso loba ke no kaka zuzu akata matata yanga na kaka nzoka ye mutalu la ko lisusu ezaki beaucoup plus codifié bateau même nzembo emba ya nini ya kitikwala ozomona donc ya ibisa donc bateau ke no mbeto puisque bande ko mokolo to kufa ibemelo ko kasoni soki mbeta kitikwala soma mbeto ya kitoko mokolo yoko kufa ndeko la ebemela yoko kasoni kichasa makambo na matanga tomola kande makambo basusu bakolela basusu bakowela mbeto ya mowei
donc aux hommes que ça va terme moi non ce qui a banaki voilà donc au moins ici donc on comprend que bateau effectivement muto da édifier bateau na bachana et puis il y a les logs tout le monde la moi confusion ils allaient tout ça mais donc on va faire la génération il y a ba jeune tout ça tozo chité na biso na lisolo papa Lutumba pour na bi que les autres beta beaucoup plus ma solo ya génération 5 alors côté la ndeko na biso papa Wemba lobaka ndenga monaka c'est comme ça akufa sur scène papa na biso Lutumba pe ayemba côté moko lona kokufa kake kobeta na habité to moni pe certaines vendredi na butu mbula moko ebeti ya 1h du temps mais bakake beta ki ebele na tongo nango toki sango ya liwa ya papa na biso Lutumba Simaro Masia na tongo samedi na butu lisusu ya même samedi mbula ebeti ebandi 21h et ko sila ti dimanche na 8h du matin na habité okolo banini par rapport ya ba parole oyo mowei ayembaka même na nzembo esalami pe na liwana. Bon, il y a la force artiste, mon que non, bah musicien on a bah papa Wemba, bah Pepe Kale, bah l'homme Makiadi, bah papa na biso Lutumba Simaro toti kabiso, bah qui bah musicien mo bah une inspiration et puis bah musicien mo qui oh bah une art de parler. Donc bah musicien au hasard. C'est-à-dire bah mutumo que non bah ko prévenir makambo belé par rapport ya ba vie na bango. On demande par rapport à vie na bango. Ngala ebi Pepe Kale na chambre Wemba Kozela na lembi na sangi kozela bato koluka solution moyete onga tika montungisio ça veut dire quoi ayemba nzemona par rapport ya Matthieu 7:7 donc par rapport ya nini par rapport que akotaka na nini na Saint-Paul et pas basango avant que moi bas problème de santé comme à mon que non a commis proche il faut comme quoi que n'importe ko luka moi ba sala nzambe par rapport à la santé là donc bango bada to mo balobara mambo hazarte au moins que mutaimi que non mokolo na ko kufa kake ko beta donc mutu na yeba comment ça ça monument heureusement que les autres au la gouvernement a tia monument là on voit nini à 24 donc et ça lui plaisir mais yo tout le basi ba kake beta qui est mystique donc il a ça que ba vie ba grand prêtre OK banol ba makambo hazarte donc ils ont le Maroc ils ont toute une bibliothèque qui vraiment c'est vraiment regrettable européen de papa Lutumba Simaro oh ya qui baoba pe icône ya musique na biso ya Congo. Voilà, merci. Tu continuer alors tu as vu que aux analystes na évité na 5e génération bande ko belé balobi musique à 5e génération eza musique moboye ezoyaka na mopepe succès lelo lobi katani est-ce que okozala na artiste moko ya 5e génération ou peut-être o apprécier makasi ozomona que non musique ni azobeta eza na avenir même bana na biso ba benga biso bakoko bakoyoka musique wana ah mais artiste la 5e génération bazali belé mais pour la romona ba travail ni ça là beaucoup plus normalement que muto azo bosser trop au perso mabilo dans la sens mingi et ça fallait pourquoi ngai à l'époque tango hein les 5e génération bazali pas leader sérieux là dans la Centrafrique na Bangui Kofi ado mis album moko ya sika ifrakata je pense si je me trompe pas ayo concert mo la Bangui maman na loba bon bino wa journaliste bossa ba mission la Kofi boko tuna so tuni Kofi a sur dossier Kofi a kena concert na Bangui ngala ibara à l'époque na don mingi fere na nzembo imba vita imana puisque nzembo la e cartonnera dans la Centrafrique maintenant tango Kofi aye Bangui nzembo mo ndo rené la Bangui pharmacien ya fali siko nzembo wana bato ba Centrafrique ce qu'on a ba titre penzate ano benga ngora ruku donc azo référence ya début à chawana ne ko fallait mba ruku wana donc Centrafrique benga ngo ruku siko Kofi peuple centrafricain ba obligé Kofi ayemba nzembo ya pharmacie babi donc fali so azate ba obima na conseil moto obima donc Kofi a mon scandale ti ay ko lukaka ba stratégie mo Kofi na ba stratégie tout ça ay ko tia mo le mobo ti a calmer public abino fali aza malade tout ça tout ça à l'époque ti non moi mais comment c'est possible na yo ta la concert public mo boye voilà là au Cameroun na ye Centrafrique public mo bozolo ba montre faut intéressant voilà ngala ba falité
Il faut intéresser là. Ça déjà, proposition, je ne suis pas confié internellement, tout ça. Et maintenant, je suis là, je suis là, je suis là, façon c'est un artiste avec grand tas. Mais à l'heure actuelle, il n'y a même pas photo, il y a comparé Fali par rapport à l'artiste Moussou. Position, il y a test. Et puis, instrument. Hein? Composition, il y a test instrumental. Et puis, terminal, musique, mélodie. Au moment où il y a mission Fali, à Maëlé. Pourquoi Maëlé? A une stratégie à Kofi Makazi. Tala que Moutoazal a Kofi Olomide. Aïba ndenge Kofi à sala boulot tala Kofi au moins Kofi le pona ka batu ngalba non ko yemba bien za première fois non ko mba bien za première fois to ko mba bien za par rapport ya ko balisa nini mongongo na nzembo na mélodie oyo ba tiele en place pour yemba vous comprenez donc ya un moment fallait la place wana top de top so juste disque a fallu au tiebo hein d'abord o ka débit à musique a fallu nga obeta ndenge zo banda o mona ke Olingoyoka que ole kisa que la mission monsieur qui a début à musique a découragé au longoli mais Fali c'est pas ça c'est pas le cas ouais donc ils ont une différence basé belé mais tu début en Nzembo nini non Banzembo Fali d'abord Banzembo c'est belé ceux qui toye par exemple l'album oh bon on a coach album to longola na naza album belé ceux qui vraiment musique a Fali ou apprécier rango na ndengo zoloba to que non album ne asika au contrôle donc non on contrôle banzembo za kuna akati belé 31 chansons est-ce que vous êtes ya koyoka nzembo moko oui naoki banzembo presque nyoso mais Fali c'est un homme extraordinaire franchement soy muto respecter Fali tellement ma musique na mboko ala blo mi balé nati nzembo nini salo plaisir makasi bon nzembo sanga plaisir wa nzembo ndoki azana posa mapapu te po apumbwa ndeke pazana posa kolekin pelkina nguba te donc on sentait que 207 motazo emba chant avec cœur azo expliquer au moni na ko ba débat mo bo décortiquer ba parole wana peut-être c'est la analyse rolo bani na décortiquer pour ce qui est facile motabani l'introduction on sentait que chant na yeninga badnaka fallait azama yele moko ken na bisio non ngai obita to voyager moto voyager to ke ba mati tout ça ma mususu on va ngam sur l'avion boy bon, les voleurs internationaux, les films, mais yo saboté, écoutez, non, non, fallait avoir un univers monsus. T'as la introduction en mon 207. Alors, bibo, azo comparé bolingo naïe. Donc moi si mobile azo comparé, moi ça doit comparer bolingo oyo mobile appelle ça qui est. Et ça le roi nini. Et ça le roi chauffeur à 207. À côté na Katia 207. Bah il y a un chauffeur à 207 mais chauffeur en salle il faut comme si on a une destination. Mais pourquoi yo motoku oyo ngai na yebi bien ou comme ça même pas la destination là. C'est quoi azo on a débit bandi alobi ndoki azana posa ma papute po pimbwa. Ndeke pa azana posa pe ya kolia ki bitabela nguba te po pimbwa. Kindoki la nguba te po pimbwa. Nambula. Donc torture azala posa parapluité. Donc, on comprend la parole à Zoyemba, et la parole moroke, Azolinga appelle ça sens ya chanaye par rapport à bani babinga on na niveau la biso loko kanza benga beaucoup plus ça nini ba terme musical wala ikoya. Donc, on appelle ça sens ya chanaye na débit d'introduction à chant. Mais alobi mais et pas na ngayo za loko là, ni passage obligé. Condition sine qua non, ya vie na ngayo. Vous comprenez? Donc, façon à banaliser mon ça que ils ont leur mot qu'ils ont payé sa moto idée directe. Attends, nous avons un moto na habité le so tamboli oh tout la moto tout 207 donc ils a parmi ba champ qui m'ont belou el nyango. Vous comprenez? Et puis et là comme c'est ça lingai mawa pe sengolanze mo les anines. Obi ba to mingi so tout le même ba tout ça ba carême. Ba obi so que non ce moutard a outil ko ça la carême. Au bêtier gifle. Malgré que ça carême est en Zambie mais au fâché master boniko on gifle nga bonen donc malgré que carême on a salé en pola azwa pola Nzambe mais au bête gifle on est là
Non, na ba elaxi ke mal moto akozala le sengo na bolingo na ye. Mais soki oyo ko menacer na ngonga oyo auti azala plaisir na ya bolingo oyo ko menacer na ngonga na ausilika ausepelate. Po albi ke nini ezaka nini ndenge albi ke no lipa pole pesa kakanda la moto ya uti kareme ngana kufela mama sipore tikala bolingo mado lelo basusie pa polinga ngai na suka wapie benga fondeli donc lipa pole pesa kakanda la moto ya uti kareme voilà moto na kufela mama siko atikala la mobali wana siko yo siko papoli na bambata akusuka wapi osoma degré ya ba inspiration mutazo kota po ya yimba na nzembo puisque moni batomi baloba non fali tout ça ma société d'éducation non fali aza lover c'est-à-dire moto aza beaucoup plus sensé ayemba ba chant ya amour voilà na lingina tu na pe question moko bande comme soupe ba sala réclamation balobi fali na kati ba parole na ye azo exploiter ba kombo ya batu trop yo tanga analyste okolo banini. Mais place de Musaki génie a fallu. Place de Musaki génie a fallu. Fallait rosa que non inspiration sili par exemple to ba ngemo lo mobo ba c'est le monde la studio. Soko sili au moins la minute wana rota la boy. Yela en liste là. Bo les liste a c'est le place na studio. Na peut exemple bo binga photo. Na ko kufa pa na yo sheri nanga soko boy ngatika na kangwa obi fali. Place na mola muntu wana na côté mabanga puisque avantage fallait ani akobwa ko mabanga ya kobwaka na koyemba tala ki ayembi chanti donc limité. Mais kana ko expliquer biso est-ce que epesa concordance que na kati ya chant landisi ba kombo ya batu mais kana ko faire voir étant analyste mais kana ko faire voir biso est-ce que fali apesa ka feeling wana ya ko fandisa ba kombo ya batu na kati ya na ebiso ka pesa feeling makasi ya ona biso ke dans so ke lanzema prouver biso yo kasi kondre lanzema la photo kaka motazo embage mama wo ngara ko kufa so ki serazo maneke to badelo nalenga ye a continuer coller la musique toujours nalenga ye photo le roi ye donc azongi lanzembo olatika boy continuer ba kombo ya batu ça na comprendre na yarola gazule mubenga papika bemba feza RDC lorete compresso tina manga ya dakela japonais Laetitia manga ya bébé sanzongo honorable omi oyo Roger Nyongeswa le azole laquelle piana voilà. Olatika boatiki ta continue ngerike kinambu ige kinambu abedashu kin plaza rotana Erike Kwenzo Vemazil Mazeya Anode Lueze Platini Masamba Koko di Lazo Opera Anode Opera Manu Vaka Buya Mayola Leli et pas souka donc on a combat battre comme lengi la chambre quel tigado mon gars linga fali vraiment non aucun poste ça même yemba banzembo donc et ça les mobo n'a pas un exemple nzembo sous place au mabanga là tal pas seulement mabanga ya ni nzembo ni punition on a bien Gila kita papimboma donc eza toujours ba kombo ya batu asala ngo chant donc ya ko zaka moi par exemple na kira na kombo mo ken na kombo na mo ken na ko kufa sokyo boyinga nzolande ne bala basusi pianga loboka bolingo nzolande keni piana musunga inanga banga obi ke olande la pena banzemba fali makasi de banga donc kombo talaka kombo keni piana musunga inanga nzola comprendre donc c'est un musicien OK à la talamoko extraordinaire mais le lo effectivement ngana opesa nzambe lokumu ndenge fali alongo va kofi voilà pour ça fali za alongo va kofi te bazale tout fait la ndemo extraordinaire donc ça la plaisir ndenge fallait alongwa chez Kofi pour lelo monde et découvrir o ezala ikati na fali
Mais bien sûr, puisque Azaki pas grand prêtre quadra, qu'on fait à blague. Peut-être pour qu'on fait ngati qu'elle a été vrai, bah vrai aux alais kati. Non, ngati qu'elle a été puisque Kofi est mon père Azaki, Aza, bah via Zebola, bah vraiment blague était légende à légende. Donc il y a beaucoup de petits bizarres, donc il y a le baroute. Ah bah cham moro qui est kabo profession mawa, donc mais Fali, Aza mission moro extraordinaire. N'a pas exemple moro quand Nzembo il y a un mois. Talanzemba un mois. Il y a un bel l'état chamal. Au biblio il fallait minarati. Il faut un degré inspiration, il faut y bango. Plutôt santé rioso c'est la analyse. Et là on est touché yo obi misanzemba un mois le sous. Bozo mo lango blague mo bali to mesala ne bien. Ça comme si mo bo azu problème bolingo. Yo siko yo ko consoler ko ebisa non papa mama tikaka bongo ko eza mamba bolingo. Comment o kende tout ça ko ta bolingo ko kufa pamba. Abi ken. Yo mo lango blague. Mobile pour mesala ne bien. Lelo a komi courant inga yo komi fleuve Amazon. Donc ezab leur moke. Moi si azo la passe ya bolingo o ya zo mona papa ya place ça. Donc et puis ba parole mo fallait embi wana hein Abdemelek obi Abdemelek. Donc fallait ti ba parole moko aza moko bo ya na Bible. Na chapitre 38 verset 7 so tali ngo mona ngo. Ba parole a fallu Hollande la tina kati ya Bible. Non, mais c'est quelqu'un qui a ça musa mo extraordinaire. Moni batous album au contrôle. Bato wa ka nzembo wana ya nini ya un mois. To bala zo batanku ka banzembo ba opesa nga raison no ba. Even meleki azani a mutu moko abikisa ki Jérémie. Bon boka Jérémie na kati ya citerne bouez. Au place ayemeke. Atako linga chérie, za komela sigi. Nandemila comme deuxième Socrate na pouvait immortalité d'amour. Atako linga chérie. Donc eza ba terme o ayembi azwa na attirer na Bible na histoire à Socrate. Donc so landi procès à Socrate na histoire ya Jérémie na Bible ba boka ki na citerne bouez. Tant boka citerne bouez ko nani Abdemelek yazaki d'origine éthiopienne. Voilà. D'origine éthiopienne et puis akenaki ko sauver Jérémie. Prophète Jérémie na citerne bouez wana. Donc c'était beau des acide hein ba no boka batakala so sali mabe ba boazuyo ba boki ezali beaucoup plus na ngonga ba jida hein na ngonga ya jide ne ba no boka bato na ba système bouez wala maintenant ta ba boka Jérémie ne Ben Melek akenaki ko retirer nani Jérémie na kata système bouez yango bisaki que non yo na zui prophétie nzambe ko kufa lisute donc okotika laka libela la mokili ozala parmi bato bakokota lola na makolo sans que bakufa. Mais so landi origine za éthiopien mais fallait que maona nzembo na ya nini yo ya un mois. Et puis à comparer Sigi so talibé ça beaucoup plus fort scientifique pour eba. Ayembi terme moko na Sigi eza ba acide toxique. Eza poison d'état à l'époque il y a Grèce antique. Donc eza poison moke so que sali elo moya mabe ba jusigi wana ba pesi yongo ba melisi na makasi donc ba effet toxique na on siko belisa yo pesi yo ba moto makasi lando to kufi direct yango siko Socrate tant ba condamné que par défaut il paraît que non ake ko diaboliser jeunesse pour na boya ba dieu grec yango moni ke ba takaki ba pesa ke lo na ba ndima ko mela sigi yemo par la force yango siko fala bi ata kolinga chérie ata za komela sigi nandimila comme deuxième Socrate donc azo comparer que bolingo la ina chérie na ata kolinga chérie za komela sigi o Socrate ya melaki andimia comme deuxième Socrate donc ba moto fallait azo exploiter na banzembo o sala pe recherche ya chaque mois makasi ya lobby oye ba elakisi ni donc oza pena vrai fanatique ya ah oui ngapena fanatique ya au niveau ya Fali donc Fali dans l'année depuis album Noël Bosso puisque tant on a fait autant en Centrafrique après ba blog wana na même autant on tout ça Fali population mboka mobimba tout ça ba boya ke urbaninga ruku ti ba blende kofi ou bien to ta concert sa pharmacie na la nene mo tina la nepe ko landa ba évolution la tina album ne à droit chemin na banav na Fali fanatique Fali banal album à droit chemin alors na ko taper évolution mais malgré ça la évolution va misser muso à des générations mais ba musique penza ya ku peser ya parole penza o peser ezala faire ngala mo la musique ne wa yemba bien ezaka par exemple to ba chana ya beta la boîte noire banda musique
Donc bah ouais azo misale lo lo rezate par rapport à texte. Donc premier album on a des salaga moi et salaga moi base muke. Non, premier album et ça la base. Premier album il a fait et ça là que non bah tu vas dans la besoin bah yo café. Tellement qu'il y a eu pas et pas là ni pardon et pas oui rason. Bah yo parce que l'or on y a bêti. Mais moi blanc on a moi comme moi qui vivra verra moi blanc ça là moi quelques baises moi hein. Mais album na pour la ngayo la mona qui no ayemba biloko quand même ya bien ezaki boîte noire. Et puis autre ça on a peut bien par rapport à blanc on est mais fallait siko soko keme na power ko ça le cas. Hein? Nati nzembo nini ya power so sport na mona tu ozopesa pena matea. Ngaye motema nangaye mabanzo nanga serio olingi make Jackson na mukasa na meri Jesus na basera mon ba embelanga we are the war ima kwanu pourquoi yo sali bongo pourquoi yo sali bongo felanga comme dingue donc fallait azul ya lela kana chant c'est l'over na bangi to babenga des champions love na Centrafrique babenga Centrafrique babenga des champions love na oto utamboka mnini giseni na la goma giseni nzembo oyo na so okatika giseni Olivia obinze monati Olivia wa betela les ans de son malanga Olivia talanunga lelo lobyo kozo watu malaba na balabala balabala futaka mongo polianya tango donc batu bayo ka contrôle ala ni makamula choke ngakutuna kati nzembo ana ba parole nini o retenir ya makasi la parole ya belé ya makasi. Ils ont par exemple la parole que alobi bon on a expliqué à lingala abi mon robot yaza na même pas artiste aza même pas footballeur mais bato bazo ton dans le stade le stade de Martyrs bato bato dans le stade pour pas que ka ko la beauté à Olivia tala degré ko yembela mutu nzembo obi ka les ans ne sont kabenga fali les ans ne sont ya ben fali abi ayoka na bato ba yembela bato nzembo mais bijou fallait apprécier il est extraordinaire. Donc, si c'est mon Afrique centrale, je peux imaginer que tu es quoi même et quoi tu nous vas côté bani, ma sana dans la nini oni, nyambo oni, Botswana, ta Botswana Afrique subsaharienne, hein, Afrique subsaharienne, nini Australe pardon, mais pour Botswana, Zimbabwe, Afrique, on tout Afrique australe, mais ma sana moi Botswana bi, nzembo wana Olivia Song, hein. Est-ce que tu retires la bateau peut-être pour ça, n'abi que émission ezosenga ezala vraiment moulayi peut-être ba idée mususu toko kontingiango à la prochaine émission pour na moni déjà donc bato ba senga analyse to sala ngata 10 fois pour na moni c'est comme ça bibliothèque qui peut écouter ba parole. Eh ben oui hein, parce que bon ngala senga bato ba parole est belé à Nzembo Fali na senga la bato ba consommer album pourquoi ngala fana fali faut ka débat que non fanatique moko pe ya musicien mususu pa ya lobi na to ça la débat comme yo zondi mafali yé pas yé pour prouver peut-être. Oui mais nga siko azana akokate pourquoi parce que nga siko na yebi na banzembo ya fanatique na bango donc tant analyser ngo na okangana yimoko na banzembo ba leader na bango siko nga na analyser peut-être que par rapport kete na yebi ka banzembo Fali na zo analyser Fali non na zo analyser banzembo nyoso ba leader ya 5e génération ozomona soko analyser loka banzembo ta banzembo ka Embeli Sandrine Mushigu. On sentir que mutazo vista mutokino to changer système à revivre maman ndimi na tianga ta nunu ya bana mais soko bengani nga bonanda ko moité tu vois donc tianga ta nunu ata ya pamba alors merci c'est Paul Lumumba na big émission et senga vraiment et senga to sala ngata 5 étapes parce que étape c'est Paul Lumumba Adel Joko ba good danger viens na Louison Mbata na Cape Town Prince Yaweli mystère Vexa, c'est Prince Yaweli. Merci, grand-pote Patrick Mayangi. Bolande biso na Londres. Merci à Gauthier. Gauthier Mascotte. Bolande biso. Topesi merci à Nathalie Neymar. Bolande biso boza vraiment belé l'état topesi analyste micro. Apesa bambote po to ebi ke to salango. Mo ba voler za vraiment belé. Na si air azo pesa
biso ba détail ya banze ba fali donc bino moko bolandi bino moko nde boko senga soki to continuer mission to sala combien de parties alors to komi na biso na suka lelo na zoyo moi minute ebelete na bike mutu ezo baluka trop na ba idée mutu no ezo baluka trop ozana ba idée belé mais na boy na exploiter ngonyo solelo moi remerciement na bandeko peut-être balandi biso. Bon, on remercie que bandeko nyonso balandi biso ya poto na pesi ve na ngai Dr Yves Balingola mbote na biki la na film moto et puis bon na bato na peke na na pesi ve ba mbote ba se Pauline Lumumba ba Adèle Diogo Bagou danger ba c'est Angèle Moussoaïl Makizembe donc mais conseil mon en fait ça fallait Montako ça a été il y a des fanatiques et des fanatiques biso le roi bola fanatique avec grand F. Voilà. Donc, azan a lignée moko ya au niveau. Et puis bah monsieur ba fanatique là mais fanatique ya kin, ba voyager raté. Biso que tu as chance pour voyager à travers le Congo, à travers pays moi Afrique yango, to yebi impact il fallait nango. Moto monta ko ça oh non, il fallait régresser tout ça. Non, fallait puissance sur puissance. Donc to ki ko stopper na ndeba lobaika fallait ko ça ba komba ba tuto na banzembo est-ce que tu dis que émission mususu ezali ozana nzembo mususu o peut-être yo moko ko kundola isusu o ko tinda so peut-être to stopper na émission. Oui, banzembo c'est belé, nzembo est belé. Banzembo loka nini yo ya nini ya ba punition, banzembo ka ba roi manito, banzembo za ka ba nini ba souci. Punition nyonso ezalaka na suka na ngome. Oyangezo silate wana to ya bana Israël kuto silaka ya mutazo lelate punition nyoso ezalaka na suka nango oyangezo silate souffrance bana Israël ezuka kana tala degré ya kolela koyemba boy ataki ndoki yango boya banzemba boy oyangezo si azo compare kwa bi liwana bomoi bazo swana ye kaka pona nzoto yo maladie na guérison bazo welange kaka ndambwa sante yo banzembo ebeli banzembo ka bambongwana vitoko to de ko tikango pete wo mabatalinga bagrade wo souci général comme katela likilis ali jusqu'à ce que les alobane repo moi sanda kwa komyo banga mwasia o ba bacha ze belé bandi moka souci ngai baya binga insere ya charisme bala matana dai comme nango pasi presque manazui visite à souci nga changer nga identité na quartier sera ba charisme commissaire milelo mais kana ko de ko utile so ba parole wana ba ebelinga ser ya charisme mais lelo ba changer nga identité na commissaire ba souci pona yo soki to vio décortiquer ba parole ana o ko pesa so explication nini ça ka ser mo na quartier ba to bien na quartier charisme bonyama même matanga ay matanga bo charisme rai tout ça donc aller la rater bino ba ah ya ser da charisme tout ça bo comme ka brusquement boy oh bo comme mo na ser comme kolela le quartier tout ça nini donc parce que mobile na mo bozana malgré ba charisme na ya zana joma ko wana ke o alingaki makasi ko jona boye akomolela siko komiko tanga zolela fali siko ba parole wana ndazo yemba ngusiko na chant ke ngai ba binga insere ya charisme bala matana dai comme nango pasi brusquement na zo visite ya souci donc brusquement zo visite ya souci na changer nga identité na quartier c'est que loko na comprendre album a fallu eza danger parce que lelo eza ba album ebele zo bima batu ba parole vraiment eza passé pour batu bakanga parole d'abord ezate batu ba parole to la ba na ki album nini nzembo fabrica sa misi soki ya nini ba parole yate na peso nzembo musumo souci nakati lopango oyo bakoma chien méchant moto nyonso abangaka kasi nakati motema oyo komi lelio méchant jamais souci akolenga donc motazo bake nakati lopango batonga alors bakoma le lion méchant et le chien méchant jamais souci akobanga mais nakati ya motema oyo bakoma lion méchant. OK, merci to stopper ana continuité à la prochaine occasion.
J'adore. Eh, Bazooka.